Olá, shalom, a paz do Senhor, bem amado. Eu espero que essa mensagem te encontre com a perfeita saúde em nome de Jesus, porque é isso que Deus recomenda para ti. Estamos aqui para nós podermos passar uma mensagem da parte de Deus, de uma mega conferência que está organizada pelo COPEC em colaboração com Ajuda Semelhante, de uma atividade, uma grande conferência que já tem início no dia de amanhã, segunda-feira, 4 de julho, que vai começar segunda-feira às 8 horas para terminar às 12h30. Isso começa segunda até sexta-feira, no Salão de Camerão. És o nosso convidado especial, bem amado. Tem um tema muito, mas muito importante, interessante, que vai te ajudar a viver bem no teu lar, a enquadrar bem os teus filhos, que é o que tem a ver com o plano de Deus para ti e a tua família. Espero que você não se decepcione. Você será o mais beneficiado neste programa todo. A Associação do COPEC, em colaboração com Ajuda Semelhante, são eles que são os organizadores dessa grande celebração. Esteja aí amanhã, porque você vai beneficiar muito da parte de Deus. Convido-te a não faltar, porque você será o único e o mais beneficiário. Que Deus abençoe e que você seja bem-vindo no dia da manhã, em nome de Jesus. Shalom. Bana na Nzambe na pesi bino shalom partout bozali na yebiki na Amérique na Asie na Océanie na Afrique surtout les 5 continents surtout que na Afrique biso toza na Angola précisément na capitale na Luanda nazobengisa bana na Nzambe nyonso partout bozali na yebiki liloba ya temps convenable esi ekwei la nourriture solide esi ekwei toza na grand événement conférence ya ma famille ya mabota balobi mabota wana kimia ezate bando balana kimia ezate toza na conférence ya munene oyo tokozwa mayele ndenge ni tokobokola mabota na biso ndenge ni tokoki koencadre bana ndenge ni tokosala ke po bana biso base retrouver na nzela te conférence ezobanda lobi le 4 lobi lundi le 4 juillet le 4 juillet ezosila le 8 juillet epesami epo bandani toza na baintervenant ebele toza na baintervenant lokola mama Mélanie mama pastora Mélanie yebe asawana akopesa pesa pour que mama tozwa mayele balobi mwasa mayele yende atongaka ndako toza susu na mosali na Nzambe mama Dadou lelo fire yebe akozala wana akointervenir toza lisusu na pastor Pasteur Alexandre Mbomba balobi akopesa bilei ya temps convenable kobosana te bien aimé Bible lobi dans l'air détresse atindaki lipa te atindaki kwanga te atindaki liloba balobi liloba ngo yango ekwei na conférence et bongo toza sur na l'homme de Dieu prophète Serge Benezer boyoka la parole maloba oyo esalaka ke elata nzoto maloba oyo epesa bomoi balobi so ozalaki courbe à travers maloba ya basala Nzambe okozala redressé et bongo esika milulu ekozala toza na palanka na salle de fête de Cameroun balobi soki outi Shoprite outi kuka Shoprite ozoya okiti na befeya otalika na ngambu ya strada na ngambu ya prince okomona banku wambu kotaka na entrada banku wambu tuna toza na salle de fête de Cameroun soki obungi benga biso na numéro oyo plus 244 code mboka 924 58 12 27 soki obungi benga biso na numéro oyo ba numéro oyo eza affiché na écran ezoleka benga biso okokoma bien aimé dans le Seigneur yaka okozala décité na yoka tema boete tem na biso ya milulu na biso eza mabongisi ya Nzambe na kati ya famille na yo en tant que moboti yaka o découvrir maloba na Nzambe et kobakisa implice na vie na yo. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse.